Mbote na balandinio surtout ya Adasate Motivi, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki oye les Adasa chou de mon cœur oye les loto ye libino télétournage bota la ndenge télétournage na biso ezole kanakati yasi la bisalu officiel to beleli babakuku de partout. Boya déjà balobi à suivre. Donc c'est que makambo ezali ya koko sate ya kobanga. Donc boya wana ebele parce que tokende na nuko like ba film na biso oyo ezalaki ya semaine passée to consommer ba film ba épisode nyonso esala 100k. Na koyela bino combien de cas oyo ba épisode esali lobby. Donc, to consommer ba épisode nyonso esala 100k, to partager massivement les abakuki oye, to zawana pona sila, kala mingi te film ya sikezo ya, to consommer 15 minutes ya getan, to consommer film na biso, to consommer ba 15 minutes na biso, babakuku to zongela bolingo na biso, to zaki nango na kala pa sila, so kati eloko mona 15 minutes apamba. Tokomi na ba 900, tokomi na ba 1k, yaya. Tozo ngande tozalaki mama na biso azo sepelisa biso chaque fois tozo mona papa elle ko seke ko yinda boyebi ke papa elle ko jouera bien to moni sous dose unique seke donc to mona sous dose unique azawana seke ko beba donc pasteur dose unique azawana seke ko beba mam siye moko azawana présent total sous chérika tonton che des abakouk baloba te donc si la bisa la zongi si chérika na succès apesie makambo donc ezaka bongo biso na kati ya SB tolinga kimia na kati ya SB tolinga makambo te wekendaki ezongi te batunisa wana na kati na biso ezala te baya kosala batunisa basala yango so basilisi tournage bakebisika bakeyale bake kosala batunisa na bango kuna me biso awa mama na biso ayebisa biso tofinga te tolobeloko te tozala concentré na bafilme mafinga te moto ekomisa esila bisalo mafinga te moto sala ya zala grande star te eza mafinga te totombola bendele totombola comédie na biso eza na batu misusu pe baza babakuku te me basepela na sila eza na batu misusu baza na bango te ke aponaka apesa position mais asepela na musala sila c'est tout à fait normal alors ndeti nga na yoki ofinga ki sila nakoya jamais ko matisela mutu voix avant na itala il faut na nuna tala ofinga ki sila nini na yoki audio to na moni émission oyo finga ki après na ye ko réagir mais nakoya ko réagir te mbala moko na bandi ko finga mutu te toza ba parents YouTube na biso même ba TikTok ba compte Facebook na biso bana ba okola ba petit ba okola ba bandolo mama nda zaki boye mama nde makamba bando sala na YouTube yango balifanto ba ozo éducation te yango na to ye ba bordir to kenda nango malembe donc to défendre kaka actrice na biso to défendre kaka musala ya sila biso to défendre kaka nde musala ya sila makambu ya sila ekende liboso nazo beta sete ka pona ba film kala mingi te film asikezo kota me wana misusu bepisode nyonso na esali 100 te nga nazo sala émission serela pe koto alingi koyoka te ye pa loba donc bepisode nyonso esala 100k bepisode nyonso kende liboso donc yango tozobelela bino babakuku boya to consommer chaîne na biso to consommer film na biso to sengi bino pe bato bolanda biso bo soutenir Adasate Motivi na kosotaka ba publicité na kotalaka ba publicité soko talelinga publicité moko mibale otalelinga publicité otiki pe publicité eleka po ekotilanga moi 1 franc moi 10 francs donc moi $1 moi $2 en tout cas ekosalanga penza bien makasi ekopesanga sou makasi lobi na ya na sala musala donc toza na biso awa tozo continuer toujours eza sila bisalu 100% sila bisalu tolobela susu eloko te nga na kota mbongo te lokwa batu misusu alobela makambo ebele te nga na monétiser na sala nyonso kaka na lobela ka makambo sila bisalu alors les abakouk boya ebele bo consommer chaîne nanga bo partager biso awa donc nouveauté nyonso ekoya bafinga ki silo baloba ki boy film na biso ekotaki télé tournage eloko moko ekotaki na kati ya SB donc bokozwa ba nouvelle nyonso awa yango to sengi bino bo continuer ko s'abonner massivement.